Messieurs et dames, bonjour et merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos laptops, devant vos téléphones, en train de suivre votre unique émission que vous aimez énormément. Piste d'opinion avec moi, votre humble serviteur Josué Mpunga, le fils du peuple, sur le 3W Ronsi News Télévision, Nekanaïf Sarabino, chaîne Monko Izalarawana, pour nous repérer une information à temps réel sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, économique, socio-culturel, à Petobeta Ramasolo et à Massano Yangwana, donc au Sengabino Kaka. Vous s'abonnez massivement à Rossi News Télévision parce que vous avez et l'autre côté. Avec ces mêmes plaisirs, aujourd'hui, je reçois encore une fois pour vous le président Delta Force, Oboye Bi, comédien Mounene Mboka Nabiso, ACP Sarabino, tous en est là dans cadre de analyse, il y a Maramoyo. Il y a Bembe, il y a Mangwao, Kakibiso, pour rendre hommage. Et puis, Tokobeta, Masolo, il y a moi aussi, il y a Dadi di Kambala, parce que Batikalaki et pas naïe, to ebité, Masolo, est-ce que moi si à Kendate, moi si à Kendate, on est avec lui. Mais avant tout, laissez-moi le temps de remercier mon boss, Nakatia, États-Unis, Wanamoni, Papa Joss Mbouya, Pessio Mbote Etro, et sans oublier sa femme légitime, Aigle Jeune Balobi, moi si à Balobi maman Ronsi Mufonsoni un peu sur Bambote trop moi si à Pembe Bambote trop je suis pour Ngalobi Mikolo nzoto qui vraiment bien té malade mais tout ça wana tout mes kaka ko forcer mukie nzambazo sala. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer mon invité président Delta Force. Bonjour. Bonjour, merci. Bonnie. Oui, ça va par la grâce. C'est Valentin. Non, ils ont une couleur n'a préféré. La couleur n'a préféré c'est rouge. Voilà la dernière fois Toyamba Kiyo ezaki par rapport il y a moi si il y a Dadi di Kambala Watka Kibiso ayaki epanayo tubité suite c'est masolo yango isuka ndeni tilo la zaka kawana to isalande. Non. Afanda qui n'a très bien allé ici ba bon moment. Problème de zaïna ngoya ka pour na libérate. Be mission na sala qui na bino yokaki ki na bande ko singa toujours ba aide qui va soutenir rien na bana de façon qu'à la place à rolala à peu moyen à sala quelque chose pour avoir possibilité à foutre en Congo ya rouler ça pe bana pour le pe bana ngo bazala bien batanga nzamba sala ki grâce ba o ba yokaki kolela ba soutenir ki na muke mbongo garantie kangamaki na minute autour ça fait déjà une semaine passée azwaki akotaki déjà na ndako oyo azwaki tongene utike na bana kande boya na moni bana ni bazana lokola bana na yedi jisi ba mesana ki na bana nanga ikoma tanto baza awa yanga pe bake donc lokola si basalaki déjà famille bolingoleke makasi ba ko mapenda kotika na te. Mais ici à Zoïdia Ndakunae, Azana Kimia Nabana. Mais à part effort Yosalaki Yako Benga aide Yakiwana, est-ce que Nasima famille Mbali nae bazoni saki monte masima te ba secourir pe? Bon, en tout cas, on a et l'autre bon famille on peut na éviter famille batikala problème ezakana tant le baka famille omoni mutu atelema makasi na ba problème ezalaka tata na mama so déjà la famille tata na mama ba ate mboka babi mboko etikali ya bana na bana etambula ka bongo na lezo tango ba famille bango bena famille zalaki ki batikala ki bana na bana moko azala na ina mbandaka o ya mukolo azana mbandaka leki mususu wa mubali aza awa na o ya mwasi na leki musu ya mwasi do bango ne bazawa bango wana kaka o ya ba famille na ebite ba famille kozongisa mutema sima neti na problème neti nini kasi ndenge babengana ki ete akipa na yo famille mobali bapesa ki mbongo te pesa ki lo te mais par après est-ce que bazongisa ki mutema sima te ba luka mbongo muso ya opesa c'est bon banda zalaki pa na nga ba ndeko moko à part nani cousin Dadi nani Vincent bandeko ya utala ye na moni déjà wasuki 3 fois ayaki ko assisté ko tala ye bon les gars bandeko na mona na nga bango te
eleki na ngoka bongo nde eleki nayebi te. Bon, par rapport ya téléphone yaza mutu soki basololaka ou basololaka te nayebi te, mais suka nango bafinir kaka kosolola kozabe mpo bana wana baza makila na bango ou baza maboko ya mwasi wana. Merci beaucoup. Vous avez compris que moi, si Dadi Kambala déjà, Azwaki ba moyen aïe, à Kenya Kovanda ailleurs, Bakabwani à l'amiable, Bana Baya, Kandeka Boyoki, président de Force Lobby. Je profite de remercier le big boss Nakati à Londres, les jeunes patrons, Jerry Mukuba, les jeunes patrons Nakati à Londres. Entre lui et les dollars, il n'y a pas de trade d'union. 10 000 $, c'est quoi? N'a pas sur un mot théâtre. Kevin Punga, Kobo Sanate, projet Nabiso Tosola Kiwana. Merci beaucoup, je suis Anga, merci beaucoup. Et nous sommes toujours avec le président Delta Force. Président, aujourd'hui, tout ce qu'on perd les sous grand artiste, Abimisi Ban et Belé, je ne sais pas s'occuper ou faire partir na bananaye, mais s'occuper bongoté au yebi très bien. Président Mangwaou, bien qu'il y ait une refane na poto, liwa na ye tango kiango et salionde. Oh, eza pasi po eza sous moko ya ba maître parmi ba maître na art accueilli eza pasi po aza maître aza formateur aza ne ban ebele ya format aza artiste complet o pe ki na bande ko apprécier na musiko azalaki ko mo na ki mutazana art na makila depuis maître pai depuis minzoto wela basali chic choc loyenge il y a eu la nouvelle loyenge ti le maître pas à rater atiraka au raté de biloko nion soit sala ba slogan sala et kangaka vous comprenez ba biloko sala ka do so kwa ki slogan il faut kanga et bouger pekin donc aza icône na musala oyo ezaka possible de perdre. Et on est dans le but de perdre un maître parmi les maîtres dans Moussala Oyo. Ça. Non, de lui, aurait été Nini tant où il y a un jouer. Quelle est cette leçon que tu avais tirée par rapport à Moussala? Leçon, on a le but que Moutazala qui concentré ne lo kwa banda usala. Comprends? Azala qui concentré na Moussala banda usala. Moinga na yebara maître pas to kutanaka na je crois na 87 kovanda na iko solo la na izaki na 1987 wana nga tozana groupe na biso ngai tatuka lombo isakenda personam et mama loso et papa koba tozaka na ba groupe na biso to ko jouer groupe na biso na ba acteur mususu fondateur na ngozalaka mi na biso ibara premier le koma commandant la police ndé tant to travailler na tawana tozalaka na producteur na biso azaka président commission socio-culturelle ya bumbu yem tanaka soutenir biso na moment moko lobi asal service spectacle biso na chic choc loyenge na lima golf ba moko ezana ezalaka liboso maison communale ya bumbu na direction Shaba nde ngai mutu nakendaki mpona ko négocier chic choc loyenge lo mutu nakutanaka na ye wana baza soki na mpozo baza baba moko na ngadia na ngambo wana kuna ye na ngambo nakutanaka nde na ye maître pai donc mutu oyo na chic choc tozwaka ne temps ya kosolola tosololi tonégocier nayoki ye et puis nazongi na yo kopia rapport et pas producteur tozongi lisu mpona kofinaliser et puis toye kosala spectacle wana biso groupe na biso na nouvelle étoile du nord na chic choc loyenge tout ça li spectacle et les gars très bien donc aza muto ya makanga to banena bika ki muto ya ko travailler avec conscience c'est ça que soka sali donc soka se constater ne loko so moi muta sali loko et simbi batu ba sepe na ngo seke à travailler avec conscience donc il y a tela ngozule ya ona bika nio so sala a rupate et banaki ko kanga seka bana sanga avec conscience ça c'est bien artiste makila. Président Obiki batino soit Koufi malobe makaya sukali bongo ya maloba bien est-ce que côté pe mususu oyo okolo bakeno bien que côté ando ça na bien mais place onde moi ainga défaut moko bu anosika pamba ko bunda biloko mo abongizala des fois batu ba yeba ngo ba oyo
bana oyo babimaki na groupe no bavandaki na ye mingi nga na binga na vandaki na ye te nga na biso ka bamomo ya okutana koswala reste eza ke komona na ya musika to bokokutana na nzela bopesani mbote komoni na musika me kovanda na ye po mutu po yeba yo pesa ba témoignage ne ya mabena ya malamu fo za mutu vandaki nozalaki na ye oyeba donc bartiso baleke pa na ye neti tangu aye kosala nouvelle oyenge wana biso groupe déjà ese panzani po biso groupe na biso panzani bango bazana na shikshok loyenge biso groupe panzani mutu ayaki kozwa biso panzaki biso to panzana ki te dogi papa lobeki manseke papa lobo aza père nango abimisa ngai na 1990 aye kozwa biso nyonso wana tokende kotravailler pa na ye bon bamisu bakotaka te neti bamama loso bakotaki te papa ko bapakotaki te tokendaka ngai ovre tatu kalombo na quelque bamembre mosusu nde bango wana na 1990 bandi kotravaille na papa lobeki mate papa lobe maître pa aye kosala nouvelle oyenge azwi mama loso tan nyonso ya nouvelle oyenge basuccès na ngwana ndenge bakei tina ndenge ake poto bavandaki mingi na mama loso donc mutu akoyeba défaut na bolamu na mabe ya par rapport ya vivre boy c'est que mama loso akoyeba mpo azwaki tembele ya kovanda na po parcours ya mama loso en dehors ya groupe na biso tosalaka ake pa mettre pa tina ne mettre pa akofi bongo mama loso a continuer groupe musoute a salipe groupe musoute donc yam da me place so be époque wana tindaki poto botikalo kutana te ko solo te to te ko neta ute ko zalawa na janvier tanga uto zala na janvier ngai na Christian Peti na certain bagarre to kene matadi to kene tournage ya film na nga ya groupe na nga to ke tournage tant na ye na comme na RTG kutu ba yibsinge pa diete no maintenant ni mete pas uti ko zala mais to kutana ati voilà, est-ce que différence est ali entre tant au bino ba théâtre wana ba 90 ba 80 quelques wana ti lelo différence ni au sala na ba leki msusu bazwe na sima est-ce que ba bazo kumbela kaka na ligne au bino bozaki na wana to moi musala ngo e basculer moi te ba kumbela ngo na ligne wana te théâtre lelo kota bulu yeketi mutu nyonso théâtre comme le wanzela moko le plus facile donc musala moko mutu nyonso to ko yo sala na ye comprendre ndenge komi kala ezala ebongo te o kala pena biso to otala ba théâtre ngo exemple na tana otala ba papa lobe na groupe nzoi si yo vanga na ndako otala courage ni no zalobi obima o luka okota na groupe nzoi okokate to maboki maboke otaba maboke ngale ma courage ni obima ko luka ba to otala ba o nini minzoto wela ba groupe salongo n'époque wana okonotala ozwa courage ne no bimo kende okene ko solliciter ko kota ota te yo moza otala bina est-ce na okoka eza nga est-ce ba kondimanga eza bina passe mais lelo bina so mutu moko alali mosto mbala sokoli alatine bien alobina kena na groupe kingandi na kende kokota na kende ko sadere ayebi ke ba ozana bango ye lokola ye aza mwasi aza na nzoto abia lati bien mubali pe ye aza propre aye ba ozana bango ye tam sukutu ba test ya gravité ba ozwaye pour l'époque wana test ezalaki ke il faut pena oye bakoloba do oye baba mono pena ke oke na scène hôtel mo ya bazio mais lelo eza subonte lelo katende ba koma toza ko recruter oyeba te yaka to sala ngote yaka kaka to kolakisa yo c'est que changer eza sundenge zalaka kalate kumbela pe eza sundenge zalaka kalate donc ibako meme puis
ba déviation eza trop ba ebele ba yango na ba intérêt basi ba yango na ba intérêt à s'exposer à zwa mibali na ye mibali moko poto lule lobi azwa libala mibali misupe ba yende ngoza mona ebela poudre moi stemai mandefu bien décoré l'ox tonini bien basi poto balula azwa pata moi sami kilinda un esprit wana ba osala ngona ba sacrifice te comprendre ba sacrifice yango moi pe lelo vitesse za mususu lelo pe vitesse za mususu ba okumbela ngona ba vitesse mususu donc ba okende kende ngona ba moi ba système ebele donc ba osala art na moi ba système ebele système moi ba système ebele donc na si la vitesse ba koti moi ba système ebele ba okumbela ngo po ba boy lelo kaka buka lelo lamba lelo lia lelo ba boy ba souffrir lo bezanité ba un esprit anité ba ba un esprit ya ba wenge so mo intérêt système wana pe yango sali ke mutabandi lelo kaka lobi mwaka moi le pangu a tout foutre moi ndako bien mais bino bandakala emsuko le kabatali on a des forces on a kingani au moins eloko ezati mo ndé système lelo pe sauver système entango lo ba sauver yango mona pokoti ba onio so baza ba irresponsable bazana ba charge obiso zana ngote nga 34 ans de carrière lelo musala na sala gizaka théâtre moi nanga liboso aza na 34 ans donc bientôt 35 ans na 34 ans de carrière donc aza déjà na moi na liboso 34 ans déjà que 35 ans donc tiba tanga ba classe wana comme na ba université donc aza musamsu na sala te ezaka théâtre pona nini na landela on a ba logique na calme donc na ba sacrifice na otala ka nzambe ndakumbela ngai o apesa nga musalango na raisonner te lobi na koliani na kolata nini mutuka nini na otambola nango oyo ya yango wana yanga nzamba penga o ya presse ya kumbela no za olbatoke na ba vitesse yango za osala boy mais suka na opeza osukisa mabe so po luki ke na sala ki pona zuwa na bentere ta musuna zo mwasi wana za na mbongo pona bentere intérêt pe futa mabe mwasi pa zo mobali wana po za na ba mbongo pona bentere ga intérêt futa mabe yango mona na ba calcul wana nyonso soko koti otala ga ke ba conséquences ebele donc arangwa lelo na ndenge ba ko memela ngo na makambo lobi na ba vitesse wana eza pe na ba conséquences ebele au mona pe ba baza ko po bazwa batana bambula o biso to sali na ya kovanda bavanda ngote yango mona oya yelaki libala so azwi libala ici les RPC donc so razuka intérêt na ya yo luka kati na yango asisi boso neti ngapene yango na lobi 34 ans de carrière yango nani au katanga musala o po chanzinga musala mwasi boss moko za na mbongo ye munda o chanteur so to luka ba misala ya kosala commerce o banini ndeto sala ngo to vandi po bamboka o to voyager to kenda na ko ba pena na tika na nga koto na bosé na sala ta commerce mais tito kenda to zonga pona lingaka musalango mais ebele so ba kebongo ko zonga te prévane ba zebele tala na ngola kombe ngola ya pamba angola ga ya pamba ba artiste kombe baza kuna batikala kuna bosana bango vi kuna na ngola ari kufi yo yango mona ke no tozande mote monde za na mélange tozana ba artiste na bona mama tozana ba artiste na ba acteur vous comprenez wana papa koba na osalui papa koba mona mama wana ndeko nga pangi o eza base na bango bazaka chaque jour. Voilà, président Tanzolo Bamakambuana ou Zokumaluna théâtre na raisonné pe question moko aux autres la YouTube, aux autres la Facebook, aux autres WhatsApp, aux autres mingi ba l'équipe ga oya lelo au moins côté mutakale bimi côté boué biloko wana ils ont fait partie ya gaz ya profession to ezani ba systématique à vitesse ya on le vat ezaka ba systématique à vitesse bon sikoyo so eza ba systématique à vitesse te ta on a yebso sko ke joa agi ya bakimbanse ke papa lobio aza maître na ngai na ngai ozui génération ya
moko ya ba metro atiki biso président Mangwaou bangadia dia ba masum de brende ne baza ba vie kuedi banani ti oye kokoma na biso sikoyo tangelanga moko ya ba génération wana o ba mutakaliza déjà to ba mama linga banani ba mama natenga mibali base ba mama linga ba mama bolingo ba mama bomengo bango wana nyonso ba mama wana basi ba mama shako banani nani oyoka babwaka ta video na ya buzoba kasi soki eza te comprendre siko différence ya travail donc vitesse na ba systématique o ba okeni nango nyonso wana eza osenga lifu kota na kati pona ba base ba nini ba vitesse ngo sala sa so mami eza osengela bongo makambu na bango eza osenga bongo. Voilà, merci beaucoup à toi, Glody Makoufou, Mbote, na pesio Mbote, na bandeli sous aigle jaune, balobi moi si à Pembe, Maman Ronsi Moufouansoni, na pesio Mbote trop, my princess, hein, on dit babaka en anglais, na pesio Mbote trop, Maman Ronsi Moufouansoni, na pesio Mbote na Maman Rita Mansio na Canada, Mbote trop, président Delta Force. Est-ce que différence ezali les lotons bozo tourner ba théâtre ezali ka ba RTGA na ba chaîne mususu na ndenge komi vitesse ya YouTube différence ezali différence eza chaîne na au travailler na ngo RTGA eza na no chaîne ya responsable munene na mboko autorité munene honorable PDG plus mobile mbaye mokala Ouazalilo, ministre, il y a bité urbanisme, banda tokota kuna ba pesa biso déjà ba principe na ba discipline ya kotambula nango. Biso tanto sala musala to respecter na no culture ya mboka na biso. To otalelo oni na kosala oyo papa na mama ba uvanda batala ezala déranger te. Baza déranger ne l'autre. Donc tout ça là on a ba principe on a ba discipline alors film na sali film na otala scénario ni na présenter batu na casting batu na opesa ba rôle na contrôler habillement na message ba opesa fondamental pour na ebike ba responsable ba vani na ndako ba parents na bana ba vana na bandako ba kotala donc na sala buzo bate pour même commission ya censure au convoquer nga ba ukanganga pe ba censurer musala na ngai alors il y a banzonzing lokola wana eza mboka ya bana na bana ya ona bi nzonzi eza mboka ya bana na bana pona nzonzing tout le monde est maître comprends mutino se ba sélectionner na nzonzing aza maître tant ba retourner wana ipaza opesa ba idée na vous comprenez a kosala selon yi eza maître producteur aza na poto to aza wapi atindelaki mutu moko mbongo asala scénario a sélectionner ba bilo bakosala kuna baoluka ba comédie batu baseka talaka na banzonzingi na bagage nyonso bakolexa na banzonzi omona mingi baza basé beaucoup plus na ba comédie batu baseka na babuzoba na ba bêtise. Ok ngale même batu kako basala ka banzonzingi waga soki na bengi bango ba yepa na nga ba tourner film pa na nga ba retourner na ba discipline mususu ba retourner na ba ligne mususu oza différent na ba ligne wa sa ela ko pomona ke tomba ko yepa na nga ba ko yoke ngai awa il faut to memela ngo boy to kendela ngo boy eke boy soki kaka me ko bimisa bêtise ngo bitete wana ngote akata papa o eza makamba TV comprendre. Donc aux alanders morote donc différence aux alango yangwana bango ba osana bango basala kaka bitoto ekende ya omoni eloko esala nga passe papa mbongo YouTube za mbongo makasi papa RTG ba chaîne yo c'est olobaki différence ya travail olobaki différence mbongo te différence kaka msala nyonso na olobi wana na rendement pe mais premièrement na pesi na no différence eza il y a un travail neto salanto salango ndemorote vous comprenez YouTube nzonzing ce ba bengi yo que nous jouer au boyate pour yebikeza na ba intérêt biso na télévision to travailler le rôle ba fonctionnaire à l'état
to travailler pour contribuer à l'éducation à masse. Vous comprenez? Tous les éducateurs à masse, to contribuer pour mboka na biso. Pays sans culture, c'est un pays mort. Donc, nous participer à contribuer à la culture pour tomber la culture en mboka na biso. Et on est moussa to sala yangona to za na ba télévision to vandi. Les mal les akake na nuba to za na prise en charge était o ya biso ko ki to za bo ba chile ça ba garde fou na ba voter article moko tata na parlement que artiste et comédien to faut vivre boye selon ba droit na e ezate to kenda ka bongo to bagaka to ko bundana na sokoda nzambe totala nzambe soko sala grâce sokoda ngolobi e ba no futa biso ata chaque fin du mois pour to yeba vivre ta bien na ba œuvre na biso yango to bagana ngome YouTube nzonzinge zake babengi yo au tourner aux 8 mois eloko kuna pe na libanda ya mboka ba o batala biso eza ba chaîne mususu suki na ngoka lokala na poto batala te bande ko na biso bazana ba poto na Europe Amérique Londres wapi donc ba ozwa temps ya kotala te poza oleka kaka na ba télévision ya Congo occasion eza na ba YouTube ke bimisi image na yo kuna ba otalo na mikili ya poto lokola musala na biso ezalaka na ba salaire à fin du mois te lifuti na ngweza kaka ke musala na yo sala ngo bien okota na mutema ya mutu moko asepeli na yo lobi abengi yo Adeta Force boni ça va en tout cas aujourd'hui bien félicitations samedi na salelo moi geste moko le kana agence ozwa okozwi boyebani te bokutani te mamoni asepeli na yo ndenge kaka basepelaka na biso bandaka la na Congo lokola moyebika ba poto père moneza après kayu libanga fo moi ba selonga mutata la pe mo ba biloko wana yango eza pe ba avantage et puis eza ko fongola ba relation na place osuka kana ba relation ya RDC ba relation mususu fongwami et pandi je fongoli mboka mupaya avantage ya YouTube yango wana avantage ya nzonzingi yango wana biloko internet kale ezalaki CD mutu bande ko mema et cassette na CD mutu bande ko mema image lelo technologie chanza CD te kama alisute cassette te kama alisute côté kamekomi na YouTube sur internet eza mabete eza bien biso so toza na posa na ngome différence eza ka caché oye bande ko pesa ma série ya ba CD na ba cassette yango te eza ko pesa na ba YouTube toza ko comprendre les différences eza pourquoi pour CD zalaki so muta sali film ne aka duplicate à 10 000 exemplaires à côté ça zumbongwa andi ko teka mama zumbongwa ebike mbongwa sire za 10 000 ce que sili na okanga autant $10 na za déjà autant mais lelo YouTube eza muta ozela mbongwa ba vie différence eza ke mbongo pe ya YouTube eza la muke mais j'ai ce que eza ko fongwama eza kaka salaire à YouTube te avantage eza merci na bandeko na biso oyo bazana mikili ya poto ba soutenaka vous comprenez hein? Ba soutenaka biso ba artiste olandi ata lelo ta na koloba ata nga nazana bango na nto ba soutenaka ngai andeo ya famille na ngai mais za bandeko ba artiste neti papa ko baninga vandi wana azana soutien makazi pa bato poto do azana bato belé na poto c'est que banda nzonzi banda to kabwana na ye na groupe na biso to zalaka nango étoile du nord bidiata diata tango akota na banzonzingi donc avant d'ici ba relation belé na poto vous comprenez hein? Donc nzonzingi elengi nango yango wana bolamu nango yango wana ba relation za kofungwa mukomi suna ba famille belé na mikila poto bato lelo soki po bengi si 5 personnes soko bengi ba soutenir ata 2 to 3 ozwa résultat moko positif donc ezelo ko boya te bravo et papa na poto po ezaka pona libanga te vous comprenez hein? Premièrement balakisana une bonne foi à bengio Adeta Force neni ça va okana osepeno musalo sala ka félicitations continuer bongo relation na mute bandi après bandi ko kabela yo non soko tout ayi pe mute maneta osala ngote
tolo barate ke o eza compensation libanga bongo libanga na ngala salaki yango za opesa mote liboso za nanu bolingo alakisaki bolingo alingi yo Delta Force alingi papa Koba ndebo komi ko benga na yemo komi ko benga yo lokola pa linga po mutabwa lokumu azate Marie Magdala so batanga komone na Bible eza pona bolamu asalaka asomaka malasi atalo asokolaka masi ya Yesu makolo yango bakomaye na Bible soki asalaka geste wana tenda komama na Bible te po existaka na ye déjà mboka na mbaba yebaka ye mwasa nduma Marie Magdala mais bakomaka na Bible te na livre moko te mais tango Jésus aye ake kosalaka geste na bango nyonso bafongoli munoko malasi ashero pena Yesu makolo bacheka bakomie pe na Bible donc mutu no so asali geste malamu epa mopanzi sango bakopanza pe kombo na ye sango biso lokwa toza bapanzi sango so mutu mo asali ngai bolamu pourquoi bana loba bolamu ne fona loba bolamu na ye bato bayoka ke wana mutu wana za mutu malamu mama wana mwasi wana papa wana ndeko wana yaya wana aza mutu malamu asungaka bato c'est ça yango vi oyo bandeko baza na poto basalaka na biso ba artiste. Voilà, tout comme déjà dans la émission Bisso, président Delta, pourquoi différence des amakasi tant que tu es bien que papa lobé les lots comme on a vraiment ils ont dans ces makasi bah si on est kalawana et kinda puis ou bien ozo comme qu'on travailler kaka po ozo bah moi en collège ça libota au travail en termes de succès. Na ebite succès bino boza lukango succès yo za lubona eza banzonzinki oyo za olukata mususu oyo ka Delta Force na comme Petron Zonzinge comme sala banzonzinge belé ba kolobele pe na poto comme koyoka beko wana vous comprenez yango bozela kata mususu lokola na sala kango penza te mais likamna likamwiza na tanango lokola na zana batala nanga artiste azaka na passion te artiste musale suka esila kaka ti mukola suka mikolo na yena mukili do artiste azaka na passion te art na biso ezanga passion succès ya papa on azaka na ngwepa ya papa Lobe ezende musuna zalaki mwana epa ya papa Lobe oyo pe akokoche soki asali pe filme na ye azape na besoin bimisa bana ninga bimisa kanga batatu kalombo ba Jidodo ba Kennedy ba Kanza lelo nga pe na époque na nga na komi pe papa na komi maître na komi pe na tempe na osala bana ne na obimisa bana lelo babimi zoka linda lala kadiambuji nani ba Jide Ilua ba Serge Pasteur Patron ba bimi ba Cardozo ba robima ba Barça ba bimi donc bana wana nyoso ba matin ba au travail ba ça la fierté nanga tant ba on de ba au travail ba c'est pena mo za succès nanga eza fierté nanga eza succès nanga po baza bana nanga baza ko reni nga pe na zakaka na troisième point succès anini succès en maintenance soko yo lobi ateta foto bunga boneno sara su musala to yoka na rate wande muto succès sili yo ebsanga mettre pa itile lo nenga kufi bongo succès silagi silagi te avant na poto azalaki kaka artiste sikwe sengani il faut abanda ko ya azu espace ne akomi ko sala ba film neza oleka na TV so pe ya YouTube akei yango auté ko yela na janvier azu ki espace na ye azu siège à répétition babandi ba répétition ba tourner ba film azu espace na Congo web on comprend tant mutaza ko se maintenir toujours na musala na maintenance c'est yango na succès azali toujours on comprend aza o maintenir so inda kwa yi musala ngwa sala ngol suta ko ka sala ngote ande succès sili on comprend c'est ça. Hollandi exemple tozana papa Koba lekal sur na TVT a 8 ans ebele o de ato kene soki ba 2 ans yango azalaki na digital lekal sur na TVT atikala kaka banzonzinge ake banzonzi sikoyo azana succès tozana succès aza succès pour aza continuer ka musala nae TV katani nanu mais azaka ko continuer art nae aza ko do lokola aza ko se maintenir toujours na art azaka donc azanega na succès naega pour continuer ko travailler ba benga ki asala ga musala yango ande succès. Bien, votre mot de la fin par rapport à l'émission, ce qui moi programme il y a groupe Ezali au PCT. Mot de la fin exactement. Pona lelo nde to suki sibo po dernier mot tourner mot de la fin lelo po el suto saliti mot de la fin par rapport à émission par rapport à émission lelo
bon toloba kaka mpo lokola tokontinue kovivre to banoloba kaka naza eloko ya koloba te toza na confinement omoni ke oye okutinga naza na ndako obengai nga na ye biso naza na ndako na tosala émission moko avant yo yango nakendaki na se reposer moke obengi nga babi mpe anga ata mwa 1 heure du temps na se reposer oya oye tosali lisusu émission donc confinement oyo evandisi biso na bandako nyonso ya suspendi toza korepete te toretourne te biso mo faut tozala exemplaire etant que bédicateur à masse faut tobanda nanu kotosa mibeko eza likambo ezwi monde atie ezwi mboka mbezaka RDC te donc tovandi ce confinement sili tozongela ba répétition to na vandisaki bana bavanda na bandako mpona confinement mutu nyonso amibatela batela santé na ye aloba te ntango na banda okende répétition nde nake kotombe na likambo oyo tovanda soki makambo eleki tozongela ba répétition tozongela ba tournage grâce à Dieu que na tournaka déjà moi épisode ebele biloko eza olekaleka mikolo esi na tournaki déjà yango na kosala toyeba soki sili mécanisme ni tokosala po toluka kotourne moi système na biso totournaka mwa ndako libanda mwa terrasse baterrasse ezala kokangama libanda mpe so otondisi bato plus de 20 baya kokanga yo mpo baboyi yango donc na kopesaka mbote na bao ya ngai baza na libanda ya mboka na apesi epai ya madame Anifa Kulanga mama na Sephora Dialongo na Secha Dialongo na kati ya Belgique et puis na Big Mama de Londres Odette Ngolu na kati ya Londres et puis na mwasi ya pembe Espe Balonga na kati ya London na bosanité ba petite sœur na ngai propre pana na ngai na kati ya France nana kukuku zaya na madongasi na kati ya France ya bino yango wana na bosanité dem kalala na kati ya Suède bambote na bino donc ngai wana artiste na bino Delta Force naza awa ndenge ba oloba kaka babili kamna likambo ezaka na tango nango Moussale Zawa naza artiste, comédien, scénariste, metteur en scène. Producteur mutunio solingo sali sa filme no ba gag to filme solingo solliciter ngai na sala lo filme na sala sélection ya ba artiste oyo kolinga to sala filme oyo ko sepelisa ope ko sepelisa batunio so benganga ga na plus 243 89 81 72 190 plus 243 89 81 72 190 boyoki ndenge na lobby soke sika mona lobe mabe munoko pe betaki libaku bolimbisi soke za na remarque kosala bosalinga na chombo to na émission kata na kotala na komona ba commentaire na bino ndeni boyeme to ndenge nini bo corriger et kosala nga pe bien toza ba artiste toza pona bino conseil balemba ngo te toza na besoin ba remarque ba conseil ba encouragement yango esalaka biso et fortifier biso po tosala mosala ngo bien merci bozala bien toza ya bino o bokozela na banzonzi bomona ngo kaka polikam na likambo eza na tango nango esi pe bandaki sokoti pe na site na ngai na Congo Ngwasuma TV omona ba théâtre ya Delta Force eza wana to na Panama news officielle omona ba gag to osala mikolo na ba vidéo loin na ba makaya ba papa koba ba Christian Pet eza no kotala ngo na Panama news officielle. Merci beaucoup, c'était là le président Delta Force américain P Kolobela Oyo qui toranda qui hommage na papa Mangwaou Watika Kibiso alobeli makambu ya mwasi ya Teddy Kambala et puis a pesi conseil na ba jeune ou bazoya mikolo na théâtre. Quant à moi ma proposition soit tenir, ça n'engage que lui, mais je ne pense pas que à les ébino, à l'étoile, les ébattions, sobayoki, mais le numéro qui est affiché sur les bases de cran, c'est pour vous. Vous bien abisso pour ma remarque, nabino, vous bien abisso pour ma suggestion, vous bien abisso pour la promotion de l'album Nabino, Tozawana pour pour Nabino. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous quitte et je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.